leader des prophètes pour le ministre à votre commune de district Atina, le va précisément la commune à Bandal 4 de façon rapide de l'équipe de l'État de Zomi. C'est pour le 4 église de Oka. Merci beaucoup. Merci Libota Bandal 4. On ne savait pas que nous terminons à Libota Bandal 4, mais nous sommes tête à tête dans le monde à Bino. Pour attendre la Libota Bandal 4. Merci beaucoup. Merci, frères et sœurs. Une seconde fois que mon ami a eu la Libota, c'est la première fois que Kawya Kotala Isika. Ango za biso poto ango tala Isika, manda tuyaki une fois, tuye bakana place des anités, mais le lot, gloire à Dieu, pour mon ami Beke Sika, ils ont un peu étroite, mais l'ingumba pe iloba itombo nage mataka kaka, awa pe kola tombo na Libota. C'est vrai que Libota bitumba ezangite kati na Libota mais kolo akoboni la bino bitumba nyon. Quelque soit problème, quelque soit facile, quelque soit minuto ko bangate lengate talaya. Liloba oyo boyani Libota ya Bandal 4 eza pona sali ya vie éternelle. Landa liloba pote bokola suka bolingo na yemo na mboka na ya. Parce que biloko nyonso ya mokili eza na ntina te kotikala. Biloko nyonso oyo ya mokili boyo balukaka yango kolo alobaki bien na makomi kengi. Oyo nyonso basengaka biloko ya mokili bapaye nde bato balukaka yango. Mais bino bolukaka bomo ya seko. Bomo ya seko eza nini ntango bolali expérience moke na pongi boti na bandoto. Lelo so tuni bandoto ebimi ebele ekobima ebele encore. Tala liloba yelaki ona nzoto elalaka te na mbeto me nzoto ebimaka oloti na loti so tuni bandoto obima bele wa lelo me ame nde yango wana oyo soki nzoto oyi ekote esika mabe losama mabe na nzoto wana ebungi nzela place na bokonza likolo eza te na molimo na nzoto ekufi me awa na iloba eza église ya prospérité te. Les églises d'abondance té. Église ya oyo balaka ta kobala té. Les églises ke bato nyonso bandimeli bakokende poto té. Les églises te boluka richesse ya mokili. Nzamba ayebi ke bwana besoin nango. Mais bino bana liloba boluka kayango té. Boluka kaka bokonzi ya likolo. Le vrai c'est un jour ekoya. Kola no bakebia na makomi bo basenga ka kolo pesa ngame mbongo na ngezo tambula te amo pakani. Nkolo sunganga famille nga kimi ezate payen. Nkolo pesa ngam nzela na kende poto payen. Nkolo pesa nga diplôme d'état payen. Nkolo pesa nga libala payen. Biloko nyonso na kola lubi ba pakano bato baluka kaya. Bino bozala kula Salomon. Le roi Salomon kola bimeli alubi senga oyo nyonso na kopesa. Mais roi Salomon alubi pesa ka mayele pona yeba kotambusa libota o. Libota na bino moko lelo soki kola sengi na bino ake bo senga o bo nyonso bolingi demande nini formule na motema pona de uzawana. Demande ya bilamba epai, demande ya poto epai, demande ya bana epai, demande ya bandako epai. Demande boteka bien na wenze epai. Entre temps Salomon senga kama yena likolo. Mais banda mokili mobimbe banda ko kokani na bozikoli ka Salomon azate.
frères et sœurs, makambo nyonso ya nzoto kobomaka nzoto mpona kosenga ngo te. Bo balobaka nzambe sunganga fungolanga nzela, eske ya omonaki te? Bazokomisa yawe lokola ayebi makambo na yo te, lokola za ignorant. Mais bon batombolaka ka valeur ya tata na yebi ko yebi makambo nyonso na nga. Bokana ekokisama batwana batombolaka valeur ya moto nyonso atombolaka valeur ya yawe arekompensaka ye, apambolaka ye koleka. Oyo kuti osengi te ekoya parce que eloko nde kola azosengaka bosala kaka malamu. Osala malamu nde valeur ya malamu nyonso ozosala eza na lifuti na yango. So osalela moto amokili apesi yo salaire, ebongo moto azosalela nzambe mpo nzambe aza na esengo, salaire boni yawe akozanga kopesa ye. Botelaka yawe na kondima nyonso na bolingo nyonso. Bozala bino nyonso botondi na kondima, botondi na bolingo bino na bino, moko na bino mona pasi te, bozo yokisa na pasi te, nkolo amonaka pa yokaka bino pe akorekompense bino nyo. Ne bakomi na Bible que tout est possible à celui qui votre exemple batamukile bomona nde bakomi na Bible riche na Lazare azanga kinyosa mokili. Riche atonda kina nyos kolia bien, mais olia kabla moninga na tamwa ndambo atachire hata na sali pembeni bazowela ba miete zokwela na se amesa meliwa yaka yaka te ye botala Lazare sika kendeki na royaume de Dieu pe asimba maki na maboko Abraham. Riche kanisa ki na ebelena busho kufa te alandi kokenda kei na libulu ya moto na sufulu ya moto anetra biso atala Lazare. Lazare makamo échangé yo komi kuna ngana komi na libulu ya moto abi na maboko Abraham tinda Lazare tankisanga litanga ya mai. Abraham a répondre riche na distance osana biso na bino ata totindi tona mai ekoma te kokauka na nzela. Amen. Botala sikoyo place bamonaki riche ti lelo azawani ti lelo alela kaka ti lelo na sufula moto. Riche place amonaki Lazare ti lelo Lazare na maboko Abraham na bukonza likolo. Bokalkele bino moko na place ya riche na place ya Lazare bino boponi wapi? Amen. Ata wa souffrir la wankolo yebi amonaka yo akosa. Obo manzoto te frères et sœurs. Tondi samaka na bolingo. Tondi samaka na boboto na yawe. Bino na bino kozokisa na pasite. Kosala na mabete. Kozokisa toujours malam. Kosali sana toujours. Nkolo akobosa na bino atamuke. Amen libota. Nana zalawa ana besoin basambila kwa za nyonso na mokili. Nazanga lolo. Amen. Na biloko nyonso etonda na mokili na ndako na nzoto tu etonda na ozanga lola nini eleki? Ozanga lolo bi ozwa lolo. Molimo na bino mokona suka emona mboka na ya. Molimo c'est quoi? Oye lalaki na mbeto nzoto. Nzoto ana litomba te. So mukolo mutalonga na mokilo ase. Bachaka $100 na sanduku. Peut-être bachaka sapato ndio kitoko. Bachaka mesha ba mama. Mesho ya bien ochela kama mtema bachaka ona sanduku. Etika la kawa. Bachaka peut-être ata montre. OK kapa? Bongo bo manzoto na biloko etika la kapamba ndenge nini. Amen. Nzoto na yo pesa ngo kaka elanda ka liloba boenge bene nzoto no e pratique justice e pratique bosolo e pratique malamu wana nde kokoso na mboka na ya. Amen libota. C'est vrai que libota ya Bandali 4 gloire à Dieu tout mon année. Voilà qu'on dit que quand on s'en a bien joué votre gamin côté, votre musakora hawa, quand on a bien bandela, quand on a changé total. Et là dans mon place on dirait mouké, mais na moli moïsa monene.
oyo akambola libota bapesa esika ya bamona bango assurance te bango kelesa problème loboko na tata esa tosenge mpona tata ndamna umwe tata mosasali kona asema ton pele kumpeke mamboka na bule na bolingo no munene mpe na boboto no tata nyonso mpona kotambolisa bapona mno kimia ezalaka bapona mno nguya mosantu esalela libota boboto yika na kati ya libota kem na likolo efungula banzela ebanda molimi kina mosuni yawe nzambe tata to abata masumu so tali mabunga wa otelema lisuki mokete yawe bulisa libota na bwenge beni eza makasi ya moko te mpona moko ya bwenge beni nyonso ekuteke mpa na yo tata sikula libota bapona mno nyonso kati eta ndongo nupe maonekamba moko na moko kimia ezalaka ta bapona mno yawe nzambe na bumoyo limisa biso abata masumu yawe nzambe na bumoyo bolingo ya tata mwana ni mosantu ika na likolo meke na pikati na bumoyo na tete kimia pe sengo na yo pe bulo na ezala kati na libota ete mokano tata ekokisama kati ya babula bino na kombo Yesu Kristo na Nazareth na ngoya molimo santu libelaki na bomona seko amen boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci, Libota, merci. Libota, 100%, merci, Libota, Bazeke. Merci, ma frère. Merci, ma sœur, ma maman. Pour le temps de la bâtiment, merci, Bachal, la modèle de Bodolika. Nampi Bodolika, pour la lande de Bakola, ça, il a vu nos collègues. Amen.